Merci la confiance et la fidélité bandero balandi nyonso ya Congo Winner Télévision donc ndeto lubaka Congo Winner Télévision TV moko ba tebele TV na ngai TV na yo TV na biso nyonso TV o ba diaspora déjà ba préféra TV o ba diaspora déjà ba vota TV o eza suivi makasi et pas ba diaspora biso yo susu to liboso ya ba poste télévision na bino pour nous repasser bino toujours bonne humeur na travers votre émission 100% découverte 100% découverte. Et ça là to yeba bisika to wuta to mona bisika to sombabo to mona bisika oyo to kolela. Donc voilà mesdames et messieurs lelo tozali na commune ya Njili précisément na quartier 5. Est-ce qu'on est ko sala découverte ya Njili quartier 5. Donc bande ko babenga gibiso bamona quartier 5 raison pour laquelle ya ngolelo lisusu to kitia commune ya Njili to la sa bande ko wana quartier 5. To lo baka soko za na place na yo oyo za na posa omona yango na Congo Winner ko hésiter te benga biso to sala descente wana to ko lakisa bino bisika oyo bino bozala ngo posa donc to zwaki bapel ya bande ko ba diaspora ya Njili quartier 5 lelo to kitina quartier 5 pour na ko lakisa bango quartier 5 pe na ba o ba yebi quartier 5 te ba découvrir yango to zali na quartier 5 sera venu Mayunda donc voilà awa esika bande ko na biso bozomona awa place bakisa bokoko tekamaka derrière la caméra tozali na station Sainte-Thérèse place Sainte-Thérèse yangwana na si Montréal a koyede biso voilà Sainte-Thérèse yangwana wana ezali à station Sainte-Thérèse na ngambo a tozali na terrain 6 batolo bozomona ezali terrain ya 6 bakanga yango pamba te misala ezosala mawana bazali kotonga stade donc voilà quartier 5 azali voisin ya quartier 4 quartier 6 na quartier 13 donc à esika to bande le sika quartier 5 et bandé. Alors Montréal, tu avancer pour te solo la nyonso. Il y a quartier 5 ya bande ko ba comprendre ici ka tozali na ici ka oyo tozali ko kende pona ko lakisa bango toujours Njili quartier 5. Voilà, on continue. Awa tozali toujours ko tambola na quartier 5. Voilà. Quartier 5 yango yo. Alors awa tozalaki na espace c'est la Montréal. Awa tozali na ndeto ba tozali sera venu Mayunda ngo tozali na Sobanza ya papa Batabata père son âme donc azalaki parmi ba icône ya quartier oyo Sobanza ezali orchestre oyo ya Bakongo donc voilà les orchestres ya Bakongo groupe folklorique donc ya papa na biso papa na biso Batabata paix en son âme papa Batabata diatika biso le ndebo ka banzemu nyonso ba Congo we betana na ba fête we betana ba matanga eza babenga ngo Sobanza alors mkolo nango azalaki na asi bomoni déjà ndenge ba koma maison Batabata groupe folklorique Sobanza donc voilà tozali sera venu Mayunda Njili quartier 5 on ezalaki explication ya entrée ya quartier 5 première avenue ya quartier 5 yango ezala venu Mayunda alors Montréal tout avancer pour tout la sapenda quartier 5 yango kitoko merci. Voilà, tout le monde a peu sur la bande de Baza Koto par rapport à Sobanza po et ça la bien donc papa. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Nous allons papa nani? Papa Gaston. Papa Gaston. Ouais. Voilà, Sobanza zaki awa. Ezalaki awa. Ezabera tilelo. Tilelo ezali. Sobanza kufate. Ekufate. Ouais. Ezali tilelo. Biso le kasende papa Batabata kufa na Sobanza pe kufa. Te ekufate ezali. Ezasku en forme kutu koleka kutu ndenge ezali liboso. Nana tika responsable ya Sobanza. Mutatika responsable maître Achille. Après ça y a tous. Ye azali awa. Voilà, tu y a peut-être son na papa poye mutu azali na kaza Sobanza. Bonjour papa. Bonjour bayo. Bana poto bazotala yo kombo nani? Papa Atos Wendo. Papa Atos Wendo. Papa Atos. Yo za na kaza Sobanza. Sobanza toujours en forme. Forme. Mais bati belé bisi biso ke Sobanza ezara na komi Selembao. Bon Selembao voilà François Vembumba. Ko on est ko ngai na ufuta kuna. Ko na ya awa na ufuta mais par exemple na papa Achille awa. Ko ngam na za chef d'orchestre awa. Ce sont pas baza pour savoir bien bino bo yemba na matango bien na festival singa rande. Bon sera na ndemo ya cachette. Caché
baye tolokani $300 masanga kolia biso kati. Donc voilà, mesdames et messieurs, wana zalaki représentant égal ya Sobanza. Donc Sobanza ezali musique autoti ko bisabino ya batandu ouais. Donc voilà batandu boyo kaka ezala ande awa mkolo nango papa batabata pe sona maota déjà kotika biso kana ani oyo molimo na pe manakima mais orchestre profiter Sobanza est toujours en forme. Donc voilà papa de tiki bino. Voilà, on continue mesdames et messieurs. Alors awa mesdames et messieurs, tous allez na entrée ya idéal. Nansir ezana bandiko belé couleur au bien bien couleur au ezali et keiti wenze ya 5 alors ndenge misala ka mboka ezo salama chef de l'état pe a pensé ki na milieu au terme za direction munene il faut basala yango makadam alors e bandi awa na kwenti et continuer si na wenze ya 5 donc couleur ya idéal yango eza déjà kokota déjà goudron bazo sala yango makadam toujours na cadre kaka ya découverte tu peux redécouvrir bandeko oh baza déjà na misala oh bandé déjà ko sala na développement nango déjà ndenge komeli na sur ba travaux déjà yango yo bozali comment na misala ezo salama na kimia nyonso voilà ba dégager bandeko nyonso oyo ba bandaki ko sala ba activité na bango côté oyo pour l'état ata makadam et kende ti na suka ya wenzi ya 5 voilà tous a toujours la sabino kaka ba place où ezali historique Yangil quartier 5 merci Montréal tout avancer na biso alors on continue mesdames et messieurs awa to komina ande to bisa bino ke tozali na wenzi pardon na terrain ya 6 alors côté oyo pe bozomona makadam ezali makadam bazo sala ezalaki zelu makasi kodo so moto ekoti en tout cas il faut moto ekoya atoza na terrasse eskani bandeko bazo sala misala na bango ya terrain ndenge baza kotonga na kimia nyonso alors ezali couleur à Saint-Martin couleur maître croquet bandi awa akeiti bakwanga couleur maître croquet oyo mesdames et messieurs à l'époque ezalaki boyete donc il y a toujours un effort ya chef de l'état azwaki likanisi pe kaka ya kosala ba avenue o nyonso ba tsaki na projet. Donc raison pour laquelle on besoin déjà na makada malgré na nous ba inaugurer en côté mais tous on a bandeko bazoli kana banka toujours na kimia na ngambu kuna toza na quartier 6 ngambu onde tozali na quartier 5 donc voilà tellement toza la découverte quartier 5 to suka a toza ki na bar moko munene o ba bandai ko benga na kombo ya nganda bayaka ezali et pas ba maman na biso landu bayaka pas ba patuka bangu et pas ba le grand prêtre Nikens Bayaka voilà pas Nikens Bayaka yangwana ouais pas Nikens Bayaka ngwana place nganda bayaka ezalaki toza toujours na Njili quartier 5 donc de bagi lelo to la sabino ba parcelle ya ba mécène Njili ya quartier 5 ba joueur ba star mambo belé donc to sur la histoire nyonso ya quartier 5 a nganda bayaka ezalaki alors pas ba Nikens Bayaka pas ba patuka bangu pas ba petit be bayaka pas ba Rachel Bayaka baza tellement ebele famille Bayaka to pesi bango mbote makasi a pas ba Nikens Bayaka voilà Montréal to continue na biso parcours na biso mkola lelo donc tozaka toujours na quartier 5 ya mesdames et messieurs kuna ngambo nande nde to expliquer kuna quartier 6 awa nde quartier 5 donc makadam nde mutu ekaboli donc à l'époque au monde prince bozaki boyete ezalaki zelu makasi sombule beti kutu donc moto bande komata moto il faut madapa mbate nzira ezalaki nango kitoko te nzira ezalaki ya robeba mais grâce à chef de l'état lelo nzira obomoni ezui formé ba maman ba sepeli malgré na ba inaugurer te mais population ya quartier 5 quartier 6 bada déjà satisfait pour na nzira o ya maître croquet merci alors awa toza survenu nguma on est toujours en Njili quartier 5 mesdames et messieurs toza avenue nguma avenue nguma oyo toza na boulangerie moko ya munene oyo elesa bana Njili belé et surtout bana quartier 5 donc ya boulangerie ba bengaka idéal boulangerie ya idéal mesdames et messieurs Montréal to avancer boy moi mki boulangerie ya idéal yango oyo bâtiment nango ibandi awa bozomona oyo ti kuna lupango nyonso munene oyo donc to baluki boye voilà ya to bima boye oyo nyonso bozomona oyo boulangerie ya idéal eza boulangerie ya munene donc ça fait des années boulangerie oyo eza kara toujours en forme boulangerie ezolé ça toujours batu boulangerie ezosala kaka voilà donc ba maman pe bango wana bazoteka déjà mapa libanda ya boulangerie ndenge ezalaka kaka
Voilà, boulangerie idéale, yango, mesdames et messieurs. Awa, vous n'allez pas mettre la dico pour Mbunzan Combo. Donc, mettre la dico pour la diaspora, sur qui bouta la raye, na bato ba yoka histoire ba éviter pour mettre la dico pour Awa. Awa, des allées, c'est que ceux qui mouta yibi, awangani, ba memi Awa, ceux qui copent kangi na libo museke, yomuto, au salaki, mabewana. Donc, il faut mettre la dico pour Awa. Donc, à diagonale, na boulangerie idéale. Nous sommes sur avenue Ngouma. Donc, voilà. Histoire ya quartier 5 minutes au bas qui est l'autre solo là quartier 5 mambo papa pardon s'il vous plaît 5 à Kalana 5 à l'eau faut tout mécana reçoit la paix na bakolo. Bonjour papa. Bonjour mon journaliste. Comment on Comment on a bien mingi Nzube. Nzube. Oui. Comment quartier 5. Ouais. Voilà, carré caméra. Moi quartier 5 na vie. Na pango na chango numéro 3 na chango locataire na soma pango na banseke même kamanjili 5 tout na mais quand on bête biso histoire poser émission de découverte ya quartier 5 mais quand on hôtel sa biso quartier 5 ya kalabino bozala kina le luzan ndengeni quartier 5 ezanga na histoire nini quartier 5 à l'époque ezaki ndengeni quartier 5 kala nzo tali bien donc to yebili ndenge salaka ni na vandaka ezaki quartier moko ezaki na désenclavement te donc mulo se beti za danger maiti na ba genou mais souvent na minute on zo na kendenge président Fachi a sali désenclavation mo ba prezo kota ba tele sa munene na mono ke oya kala na lelo donc changement munene zali bon waliza pona banzela ba tape ndenge mo bulo salaka kala bano bazaki mo bulo obenga mingi ba kuluna bon tokina na bana mo bana benga bango ba Bakilikong mais Bakilikong mouvement na banzi kimi kota na 5 pour le pena changement munene kota pour maîtriser zokola kuna kala quartier 5 ndo suko biso abu bande ko vivre comment boya kina banani boyibi pe bana poto misu ba voyager ndeti banani o bazali na histoire na quartier 5 mingi o pena tozana pena o bazana mémoire na ngai ezali kola batakala kala ezali kola ndima ngondo ya yibani mingi na kata njili maseng mubimba tiki sasa mubimba ando sa ni ndima ngondo ya zaki ne que banoteka bakar na sendo donc bango banda sendo ti o monike ta kuma wona expression ndima ngondo donc tango ke poto donc fo ndima ba fimba yako na ngondo soki bazuyo ndenge zaka wana ndima ka fimba simanongo okemba donc mutu na bingi ndenge wana ndima ngondo komone opera yibali bembe zali lombi comment ndima ngondo pole akenda poto amuna mindele bazobeta to film ndenge wana ko donc on a kombo ne zoyi wana to yebili wana. Merci papa donc ya do CPL obi kombo nani kombo nanga Nzube Maréchal Nzube mingi na kisasa ba yibili Maréchal Nzube oui au boulangerie idéale. Voilà mesdames et messieurs dans ton témoignage il y a papa par rapport il y a aussi quoi bisa histoire il y a quartier 5 yangwana alors à tous une boulangerie idéale ni to bisa ba diaspora boulangerie ele sa ba ndenge na ndenge boulangerie oyo ti le lezo fonctionner boulangerie zo te kaka ti le lo mama bonjour kombo na mama zote na idéal idéal ezalaka mapa idéal ezalaka kitoko ti le kitoko ndenge boutique la ezaka o na umeli bana batangi bakoti classe misusu bakemukili angola kaka ide yani nangola. Voilà mesdames et messieurs bama atinda bana poto na mbongo kaka ya mapa idéal le zaka ti lelo ka toko bakaka. Merci maman ko servir mutu donc voilà on est zaki témoignage ya maman par rapport à idéal abia tinda bana na poto na mbongo ya mapa na ngola tangisi pe bana na mbongo ya mapa donc tozala boulangerie idéal awa sur avenue Ngouma. Merci Montréal tout tambola. Alors tozala toujours continuer awa tukomi ce qu'on a venu Mayunda mesdames et messieurs to bimisko na route Kimbateke mais tu as na quartier 5 toujours donc prince bomoni ke iti Kimbateke tozali un espace mo ezalaki ya makasi Bumba donc voilà bara Bumba ezalaki awa et pas ba chimene Bumba topesi bambote belé azolanda biso donc bara Bumba yango et pas ba parti Bumba donc histoire ya quartier 5 de tobaika to solo la quartier 5 ba place où ezalaki historique donc voilà moi peut to bosana Bumba eza depuis ezalaki espace oyo ezalaki succès ya ndenge na ndenge en tout cas histoire ya bar oyo en tout cas soko ebité
donc il faut babetela voilà bumba ezalaki awa pas ba parti bumba pas ba chimeni bumba to pesi ba mbote ebele donc voilà histoire ya avenue oyo yango alors Montréal to avancer pour to kende ko faire découvrir batou bisika mususu voilà tout ça toujours na quartier 5 nde to lobaki ke toujours ça là ba descente par rapport ya ba pelle ya bandeko o bazotala biso ya mission na bango ya découverte donc ya découverte lelo tozali na quartier 5 donc quartier 5 tozali toujours na commune Yanjili mesdames et messieurs quartier 5 yango voilà ba Gilles Vasimba Gilles Vasimba Starangili Gilles Vasimba Bilambe Belé. Voilà mesdames et messieurs on continue toujours notre parcours, notre lutte, notre émission 100% découverte. Il y a Mokolo, Moalelo, Montréal. Tout avancer dans le vite fait, merci. On continue toujours, mesdames et messieurs. Alors, awa to komina espace PMI. Espace PMI, espace Oyo, bah, ils appellent le arrêt, ils appellent référence à ma casse dans le quartier 5. Donc, PMI et Kenda Sango, et si ba papa, ba maman, ba bandaki ko beta, ba chena bango PMI, voilà, j'ai PMI. Si le lot est à la actualité malgré winner bet ya pari foot ya nini ya mais permis toujours en avant permis quoi te permis zarati le lot tous en Gilles quartier 5 arrêt permis yango yo buza komona oyo donc voilà arrêt permis yango yo onyonso oyo bomoni babenga yango permis tous en Gilles quartier 5 voilà merci awa to konti sera venu Kimpoko Lembe bande babeta bale na bango atozan venu Kimpoko avenue Kimpoko oyo ezala venu ya ba artiste Peter Kimbangu pe en son âme Peter Kimbangu watika biso déjà voilà résidence ya Peter Kimbangu yango wana kuna voilà pe en son âme artiste Peter Kimbangu to pesi bana na ye ba mbote ebele na si bima Peter Kimbangu bande bayebi yango mo ebele pour ayemba petro alors en face ne a tozali na école EP kinda so makasi luzolana iti luzolana yango yo to pesi ba ndeko ya école oyo bambote belé bravo luzolana to pesi bambote belé voilà awa paba ndeko wana zali voilà alors tozali sera venu Kimpoko avenue Kimpoko yango yo ya ba artiste Peter Kimbangu voilà awa totinga biso Kimpoko tozali siko kobima po to kende place mususu donc avenue Kimpoko ngo ya ndenge to expliquer bino tout à l'heure za venir ba artiste Peter Kimbangu face awa tozali na iti luzolana na sir de Montréal donc biso alakisa biso bililengo bande kopé ya Kimpoko ba se retrouver merci awa to komi na toujours avenue Kimpoko tozali na village Bondeko Mama Mobutu village Bondeko oh mesdames et messieurs awa babengaka école ya bababa voilà école ya bababa yango ezali bande wana biso bababa esika bayaka kotanga batanga awa pe na kati ezali na centre ya kiné Montréal to avancer ezali pe na centre munene ya kiné oyo ba traitaka bandeko oyo babukana donc bazwa pe traitement na bango awa na kati donc village Bondeko ezali école ya bababa bande wana biso bababa batanga po baba pasa na droit ya kotanga donc voilà esika école ya bababa yangoyo village Bondeko Mama Mobutu tozali na Gilles quartier 5 donc voilà tozala sabino quartier 5 ba place eza historique ba place oyo eza yebani makasi na quartier 5 voilà to veka quartier 5 aza voisin ya quartier 6 ngambo wana kuna na quartier 6 pour la nsa bino kuna ne bandeli na entrée na banikensi bayaka ngoyo moni akeyeboye être croqué aketi bakwanga likolo pena makasi entre frontière ya Njili na Kimbateki donc à traverser rotango yango nzela eza déjà kosalama na kimeno ezali ba effort ya chef de l'état oyo azali kobongisa mboka na ye voilà explication tozaki nango to pesa bino moi moke ya côté oyo yango yo merci Montréal asko to gena biso déjà kobima pour tout avancer côté monsieur merci. Alors, awa tozali na wenze ya 5 mesdames et messieurs awa tozali na partie ya mabaya awa nyonso bozomona awa ezali place oyo na asi soki bandeko ebele bo remarquer bo moni za pe moi terrain vide
alors koto bandeko bando sa ba activité na bango ebele mais vu que misala zo sala na mboka bazalaki pe na projet nzela ofu basala makadam raison pour laquelle balongola ki batu nzela tikali polele pour makadam déjà ekota na sir réel ro balancer les biso donc voilà ba maman bando sa ba activité koto ba koti sikoyo na ba veni ya kati alors na coin oyo na résidence na lupango wana tozana résidence ya ba excellence Makelele Zinga. Donc Makelele Zinga azalaki na INC ya ndeko na biso papa na biso Victor Kamere azalaki ministre ya média. Donc toza toujours na Njil quartier 5. Donc de bec quartier 5 ezapé na autorité nango ya l'état. Donc connaît pas ba excellence Makelele Zinga oyo aza pardon. Voilà, pana bango yango wana esika bandeko wana batelemi résidence na bango yango wana. Donc voilà, awa toza si revenu Lukaya. Ah, on est allé à venir Lukaya. Donc awa nyonso oyo bozomona oyo ezalaki bandeko fale yaka ezalaki place bandeko oyo babandaki koteka babiloko na bango ya mabaya mais vu que mabaya déjà elongwe tomoni ke bazo sala yaka yulingolo balindeni kombona Denis Balader. Denis Balader. Yeah. Ah, Balader. Yeah. Masa yo na kati ya tefuzo mina balikaya bwebwa. Père, constatation de père. Constatation, yebi. Uko za fumela diamba. Te nga sala mabete nga mila ngola ko sate fi bani yebi. Ah, doso mende diamba uko centre. Calme. Yo na aji. Nga 17 ans. 17 euros ba yebenda diamba. Te pesi epekisa mite. Diamba la mabete. Te ya mabete. Diamba salani. Ya matisi nza basala. Ya matisi. Ah. Voilà, ce que maman va noter ka koto bakia. Ah, a coach ba kasi pour wasela biso. On peut pas faire seulement bon mouble ah oui, c'est esthétique. Pour ça prince. Ah. Ah, ce que bino de beaucoup à faire koto. Calme. Bino basini. Biso to basi kitona. Akata ki 5. Voilà, merci basi kitona na kata ki 5. To pesi bino bambote bele. Merci. Voilà, on continue toujours mesdames et messieurs. Voilà, maman bonjour. Bonjour. Nous voilà koto. Tu remarquez bandiko basaki de koto o balongo longwe bakia. Apandi biso po baotia presse. Siko bazwi likanisa malamu to ya mabe. Kanti malamu to sepe nango. To lingi siko tango baotia presse batia biso pe courant ya nini. Oye batia na bakwanga. Courant ki courant crédit. Ya crédit. Batia biso courant crédit. Po courant crédit koto courant ezala raté. Koto toza pas ki quartier 5 bwana courant. Toza na courant te courant na mois ya akambala moko. Soka yeba pesi facture. Courant ezala raté. Batia biso courant ya bien. Na mai ya bien donc to sepeli président umela fati umela bino basiraki binoni baba pesa biso bambongo to mbongo quand même swaki to swaki tamba mukeli mais to swaki mbongo to sepeli na likanisio to sepeli makasi ponga na vana na sima na sepeli baba na biso ebonga ekota prince ekota bando botama na 5 no mona prince na to mona se prince terrasse ba terrasse kundama donc il passe ne ba ocha presse na terrasse to sepena. Merci maman Barsani. Ngai na loba boye. Ko sa banjele eza mabete mais biso to za bato oto wanda ko teka a na onja 5 to teka mabaya. Mais nde to teka mabaya awa il fallait l'état ndenga zo longola alongoli biso awa alukula biso place moko boye atia biso. Siko to komi éparpillé to zo kota na ba veni ba client bazo kota te. Ba misu ba osuka ne bandeli ba misu kuna. Eza likanisa malamu masiko biso to telengani omoni ke bana bazokufa banzala tozoteka te neti bona ya koteka ate eloko moko na teki te banda ntongo siko bino balongoli bino batie bino wapi kasi biso mo tozodebrouye kande place tokota na baveni l'état apesi biso mbongo yango apesaki biso soki mpe bato nini badelege oyo atiaki mpe kasusu liboso bameli biso bambongo wana tozwi bambongo wana te papa biso totekaka awa na 5 tozwi te bamsu tozwaki ba $50 bamsu tozwaki ba $60 okolongola bato na place ya koteka boye mpo na moto afanda na ndako azwa $50 to $60 ekosaleni nzoka nde na bafiche na biso totalaka wana ba $900 ezalaka wana bato oyo nde bapesa ya bango kome bagere bino bonde balie bino mbongo balie biso bambongo wana donc tozwi bambongo wana te. Merci maman, message eleki. Voilà, on continue toujours mesdames et messieurs. Ba maman ba déclarer balongolaki bango mais mbongo na bango bazui penza ya kokokate bandeko o bataki wana. Pourquoi mbongo ba pesi bato bino fobo kende ko mala ba poche na bino. Donc ce n'est pas du tout bien et pesi passe makasi. Atozali na wenze ya 5 ya place bandeko batekaka ba mabaya na bango. Mais kuna ndeso avancer kuna ezali ska Kowet kuna bozomona maso mazali.
donc na koweti wana bozomona bandeko batekaka nyonso kuna so oza na posa ya kiti oza na posa ya mbetu oza na posa ya nini koweti yango wana na quartier 5 voilà a toza sur avenue Lukaya nde toyebisaki bino tozali na avenue Lukaya awa nyonso ezalaki wenze place bato bande koteka mais tellement l'état azala l'état donc il faut bakite il faut l'état asala musala na ye na balabala na ye donc voilà malgré epesi passe pa bandeko misu bande olukela bana kwanga mais cho eza te eza bolamu na biso nyonso nzela il faut ebonga voilà a tozali na koweti bandeko bateka awa bayebi donc koweti oyo ezali napesi Angel Mbala mbote ebele donc ezali wenzi obongo balukela mbongo donc alors toza toujours continuer mesdames et messieurs tozali na quartier 5 donc nde tolansaki bino awa nyonso awa bozomona ezala esika bandeko babandaki kosala baactivité na bango bandaki koteka mais leta azwaki déjà likanisi balongwa pamba te ye asala nzela ezali bien soki banzela ezali kodévelopper esalaka bien makasi awa tozali na wenza 5 wenza 5 ya ngo nyonso boza komona merci Montréal awa tokoti na Avenue Fuma Avenue Fuma oyo mesdames et messieurs eza na atelier moko ya monene eza awa eza reconnu na République démocratique du Congo ezali atelier ya Papa Komanda Papa Komanda mesdames et messieurs asalaka bakiti ya modèle na modèle ya catégorie par catégorie donc voire même kiti oyo Papa Simon Kimbangu avandi ya kamba esalama awa télé bozomona awa Papa Komanda toza na Njili quartier 5 bon Papa Komanda pe sona matika biso Papa Komanda tika biso voilà télé Papa Komanda yangoyo donc na pesi mbote belé pas mon ami et frère Junior Niolé na pesi bambote ebele donc wana mwana Papa Komanda voilà atelier Papa Komanda yangoyo tozali na Njili quartier 5 sur avenue Fuma voilà ndeto baki histoire ya quartier 5 torosololango torobeta totaliza bino ba mécène ya quartier 5 nyonso donc voilà tozali na atelier ya Papa Komanda vite fait zionde kwa kilo voilà atelier ya simbisa bien ekoya atelier yango ndiko bonjour kombona Sendo ya Papa Komanda yango yo sala awa sala combien d'années déjà 15 ans 15 ans mito lobete biso ape bozo ba marché ya bandenge ni bosala ka ba kiti to mona ba konti ba vanda to ba kiti pe ya banda ku mutu nyonso tu abasala suma kiti to pote epolele osomba so peska commande aina marque we mo debola sa marque bebe sa wana akotana na nini na mini telo akotala nyonso eza wana on a décidé akosaba ki même moral. Voilà, merci tous sur la peine Papa moi muki Papa bonjour. Bonjour. Comment on est Papa? Comment on a Papa Nzuzi? Papa Nzuzi. Atelier atelier Papa Komanda. Non, toza Papa atelier Papa Komanda. Combien d'années déjà awa? Oh, plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Ouais. Atelier bandaka. Et bandi kala. Kala. Kala penza. Po ngai ta una ya ona yokuta yango. Plus de 30 ans mokuta yango. Na kuta yango. Vous fonctionnez ndeni po to ebi eloko la so mukona ngwa te mona ekufi. Te. Mukona ngwa te me biso moto tikana. To fonctionner kaka. To créer pe biloko pe ya kitoko le. Ya sika. Yo salama. Yo salama na ngopa. Mais babi bino pe mwantalo par rapport sur mutaza. Non, ko banga talo te yaka to ko solola. OK. Donc moi na primo pas abordable. Ouais. Awa to komi na arrêt armé c'est na ngambo 4 atona siku na ngambo ya 5 na entrée ya Papa Komanda. Alors Papa Komanda dia qui a vite tika qui to bimi siko boye tozali na école complexe scolaire Malosa. Ezali école o ekenda sango makasi na quartier 5 na commune ya Njili aussi donc voilà tozali na école Malosa sur avenue Fuma donc toza toujours na avenue Fuma on doit savoir Papa Komanda avenue Fuma ya complexe scolaire Malosa donc voilà Malosa yango yo nasir ba diaspora njilois bakoyeba école alors bato baza bato njilité école Malosa bozomona ya cadre bato ebele lelo ba koma pe ba autorité et tangisi bato ebele vraiment donc tozali ko continuer wana totiki avenue Fuma toza ko continuer toujours na émission na biso donc merci
On continue toujours, mesdames et messieurs. Alors, ici, nous sommes sur Avenue Lufimi. Avenue Lufimi, ils appellent Arena. C'est la diaspora, je vais comprendre les places au biso. Tous allés na Avenue Lufimi. Lufimi, ils ont Lufimi 1, Lufimi 2. Donc voilà. Alors, ce que tous allés pendant na Lufimi O, ils ont une référence makasi na quartier 5. Awa, tous allés na arrêt Lufimi. Ah, surtout avancé, tu avancé Montréal. Surtout avancé à tous alliés sika ba ande kona biso to moni ba miniser ba sala biso ba kitsa kitoko kwa bonne qualité ba gestion pe bazali wa na si bozura dia makelele ya bande kona ya musala. Donc voilà, nous sommes sur avenue Lufimi, avenue Lufimi yango wana to koti yango déjà jogo si c'est lui et jogo patron to pesi ba mbote ebele. Voilà, on continue toujours, mesdames et messieurs. Awa ndeto yeti ko bisabino Lufimi oyo pe ezali na ndeko banda ko landela minu ya président Mobutu. Dentiste Mobutu azalaki na avenue oyo juste na coin place tozali ko koma na sir si tout va bien toko la kisabino. Donc docteur banda ko landela minu ya président Mobutu banda ko vanda juste na avenue oyo Lufimi na coin. Donc voilà, asko tokoti na Lufimi na bango après tokela biso ko continuer place Moussousou. Merci. Awa siko esika ngoto komi sont sur avenue Lufimi place dentiste ya président Mobutu azalaki. Donc ndeto yibisa bino quartier 5 ezana ba makambo ebele. Donc ezali na quartier oyo ezali parmi ba meilleur quartier bimisa ba bourgmestre ebele na commune ya Njili. Donc eza histoire oyo bandeko ebele bayebi. Donc awa esika to yibisa bino dentiste ya Mobutu abandaki kozala sur avenue Lufimi. Merci. Awa to côté ce qu'on a deuxième Lufimi, mesdames et messieurs. Lufimi ya mibale a tozali na résidence ya Louis Kalombo LK. Donc moi na poto résidence nangoyo na ndako en étage na bozomona. Voilà. Awa zasko yo babenga ngo Lufimi ya ba peintre. Donc awa soza penda mutuka na bebaki en esika ekozonga sika. Soza na posa mutuka couleur na ngo changer a onde kozonga na sibomona de ba peintre. Voilà, ils ont une résidence, il y a Louis Kalombo, il y a une résidence Louis Kalombo, El Kamesi, service. Donc, à Waskoyo, donc affaire, il y a une différence, il y a Lufimi, on a Lufimi, Otozala, qui on a Lufimi, il y a Ré. Au ce qu'on est Lufimi, il y a un peintre. Donc, si vous avez des peintre, Baboulou na bango bazo sa dans les bons. Si vous avez un moutuka, na vous avez pour ça couleur na changer. Awa. Donc, merci. Nansi, tu peux une explication. Oh, ezali clair. À ce que de tiki Lufimi. Donc baya bango de ba sa boulot pepe là. Donc voilà, banoko bango voilà. Bon boulot hein. Kichok. Congo winner. Donc voilà. Tobimi siko vite fait. Alors awa toza sur avenue Matete. Avenue Matete oyo ezali avenue oyo ezali na église boka ya Ememe, ezapé na hôpital ya Ememe. Donc tozali ce qu'on avenue Matete toujours ouais, comment Tezana avenue Matete. Matete aza a diagonale na avenue Lufimi. Donc explication ezala ki wana puisque bandeope avenue Matete va se retrouver dans Matete na ba. Merci. To côté sur avenue Bombo hein. Côté avenue Bombo o ezali avenue ba Marc Spies azalaka naga ko jouer na groupe théâtral Lisboy. Donc azalaka artiste comédien mais lelo comment ko sala copine ya diamant. Donc comme Marc Masolo. Donc voilà Marc Masolo. Tu peux essayer bambo te belé ya SP Kodia. Voilà avenue na bango yango yo toza sur avenue Bombo. Donc avenue Bombo za a diagonal na joueur moko Abel Saviola oyo ba champion ya Caboscope. Donc voilà pas Abel Saviola yango yo voilà. Ah toza ce ko avancer pas ba Marc Spies. Tu peux essayer bambo te belé, tu peux essayer SP Kodia. Bambo Tebele, tozali sur avenue Bombo. Voilà. Par Marc Spies, Yangoyo. Voilà. Par Marc Spies, un porteur en noir. Avenue Bombo. Alors, quand avenue Bombo, on se dit, tu avances. Si tu avances, tu as directement à Aréo-Babengaka l'Angeloise. Et pas, il y a pasteur de la foi. Donc, une église, il y a pasteur de la foi. Arrêt l'Angeloise. Voilà Montréal. Tu avances na biso na vite fait. Pour tout la qui sa bayimboka o bazolanda biso bamona pe arrêt l'Angeloise pesa arrêt oyo eza na ekaboli deux quartiers akaboli quartier 4 akaboli na
quartier 5 vu que le toza quartier 5 to solaka quartier 5 toza toujours sur avenue Bombo o bozomona toza na sima église ya pasteur de la foi toza na sima église ya pasteur de la foi na ndenga liboso nde kuna yango eza arrêt l'Angiloise donc voilà na si nde tozobima boye bozomona place oyo église ya pasteur de la foi ebandi juste na libende wa mulayi oyo voilà ebandi ya libende wa mulayi ti na suka église ya pasteur de la foi yango toza sikola ndenge ya sima je vous rappelle na ndenge ya liboso nde ezali arrêt la Ngiloise voilà a toza kasi raveni Bombo voilà église ya pasteur de la foi bozomona yango oyo na ndenge ya sima nyonso oyo bâtiment oyo église ya pasteur de la foi topesi ba fidèle ya église oyo mbote ebele voilà awa nde tokomi na arrêt l'Angiloise arrêt babenga yango l'Angiloise arrêt benga yango l'Angiloise ezalaki na bar moko l'Angiloise ezalaki na ngambo wana quartier 4 la fois passée tolakisaki bino yango na émission de découverte ya quartier 4 le raison pour laquelle arrêt oyo ebengamaka l'Angiloise a toza na église ya pasteur de la foi na ndenge ya liboso siko voilà CFC yango wana ya pasteur de la foi wana ndenge ya liboso kuna tozalaki na ndenge ya sima alors ce que quitter na biso l'Angiloise po tokende ko clôturer émission na biso place mosusu movie zanoti eteka papa kimia na sir ozomona déjà milliers ndenge ni tosola ngo pembe quoi donc Montréal toi avancer merci. Voilà arrêt l'Angiloise oyo surtout avancer tina sekuna yango ekei na dokolo eza frontière entre Njil na Kimbateki donc voilà na mwasi wana place ba moto ezobimela wana yango nde babengaka dokolo merci awa tosali entrée sur avenue Mongati alors awa na parcelle ya portée à noir toza pa ba Tracy les presse présidentielle topesi ba mbote ebele aza kolanda biso voilà avenue Mongati ya ngoyo voilà awa pa ba Tracy les presse présidentielle donc agent 7 ya Ferregola topesi pe bagolwa mbote na bino tozozela double stade martyr voilà ya papa Hervé toza wana pour la promotion c'est Congo qui gagne hein? Donc voilà faut soutenir l'artiste et musicien ya mboka na biso awa toza na veni Mongati ba Tracy les affiches uniques presse présidentielle voilà parce que toza ko évoluer kaka na avenue Mongati yango totiki l'Angiloise totiki Bombo tokoti Mongati merci awa toza sur avenue Kingunu toza na avenue ya ba Birado Prince des Amunda mesdames et messieurs toza na Njil quartier 5 ande tobisa bino ke lelo tokosola bino ba avenue ba star nango ba mécène nango bato misubu ba te bazaba na quartier ni bana commune voilà awa na portail oyo tozali et pas ba Birado Prince des Amunda topesi ba mbote belé voilà topesi pe Mama Dorothée ba mbote ebele aza kotala biso alors na quartier 5 nde bomona kandi tote ko bisa bino à tout à l'heure ezali na ba bato misusu oyo baza ba star pe ba bima ba veni toza pardon ba quartier ba bima commune toza pe na bana pote belé eza pe na histoire makasi parmi ba histoire na commune Njili pe na ville ya Kinshasa donc toyebisi lo akisa bino ke quartier 5 ezala ba basia bourgmestre ezala ba joueur ezala ba poto ezala ba na bana poto ebele voilà awa tozali na venir ba Birado Prince des Amunda topesi ba mbote ebele alors askonde tozobima na biso vite fait boye poto kende ko clôturer émission na biso découverte ya quartier 5 notre lobara émission découverte eza émission kaka ya commune Njili ete eza émission 24 communes eza émission ya quartier mobimba soza poso mona quartier na bino lupango na bino contacter Meleki de la presse ou ko zala décider to sala descente wana surtout bino ba diaspora bato bima mboka 15 ans après 20 ans 25 ans 30 ans boyebi sous fonctionnement Congo te ya Kinshasa te ndenge eza ko fonctionner alors na Congo Winner télévision de toujours la kisabino bisika oyo bino bovuta na bisika oyo bosomba bomona te na émission na biso ya 100% découverte émission 100% découverte ya moko lelo tozalaki na commune ya Njili
précisément na quartier 5 toyaki ko faire découvrir bino bilo comme obino boye baraté peut-être boyoka mais boyebi penza soki te ndenge nini ezalaka te. Donc raison pour laquelle yango to kitaki lelo na quartier 5 na commune ya Njili pona ko salela bino reportage ya quartier mobimba ezali ya quartier 5. Merci Montréal. Tokoki na biso ko bima vite fait tokende ko clôturer émission na biso. Merci. Alors awa tozali sur avenue Tchangu. Voilà, ya Sylvie Massif yomoni Tchangu. Tchangu ngoyo Tchangu bakunzi ya ngoyo. Awa nyonso tozalaki na bâtiment oyo nyonso bomona ezalaki na malwa bandobi yango malwa. Alors malwa lelo ezali société donc tekama voilà. Kuna liboso tozali na église ya bandeko na biso ba témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah nasi bandeko déjà bazali ko comprendre place oyo to komi na avenue Tchangu. Avenue Tchangu za tellement munene za vaste donc o Tchangu pengambo Tchangu. Le nyonso obozomona avenue Tchangu. Avenue o pesa pe na projet il faut ba kota makada. Awa nde toti ko annoncer bino tozana avenue Tchangu. Alors kuna tozana avenue Fou. Ya ba jogo bo bilanga gwero to pesi bambote belé. Awa tozali na Tchangu kuna Fou a tozala kingakati tozana 3 avenues différents mais ekangama. Alors direction oya munene obozomona ezape na projet nde to lansaki bino projet ya oyo chef de l'état azosala banzela oyo ezali na ba principal ya minene. Voilà banzela oyo nde tiboye ezape na projet nango il faut ba sala yango makadam. Voilà awa avenue Tchangu yangoyo. Atokoti ce qu'on a venu kingakati vite fait tokotana kingakati ba ndeko pe misuba mona a venir na bango. Awa ce qu'on est toza boye to toza ko avancer vers kingakati. Voilà atokoti na avenue kingakati ezali avenue ya masananga Merlin apesi bambote belé nouveau mari azolanda biso kingakati ezali ba El Gradino Yula Seigneur kingakati ezali ba grand poète Kabasele baze belé na kingakati wana. Donc voilà topesi bandeko wana baza kolanda biso ba mbote ebele. Voilà to avancer Montréal. Bandeko balandi nyonso ya Congo Winner Télévision tokomi na suka ya émission awa nde esika toye ko suka émission na biso mokola lelo tozali na venir kingakati précisément espace Filindombe. Filindombe o akenda sango grand mécène pe ya commune Njili ya quartier 5 aussi topesi bambote bela zolanda biso awa ndinga na bino tokabwani na mission mokola lelo soki sumasi azongi te ngana bino tokokuta na lisusu topesi mbote na madame Sarah Kabunji topesi mbote na Giso Image topesi mbote na Martin Mukanda azalaki na montage topesi mbote na El Gradino Yula Seigneur topesi mbote na bienvenue Kweso. Merci pour tout mon frère, merci aussi pour les soutiens. Topesi mbote na Jirens Mwinda les grands cambistes de notre pays. Topesi Jogo Boblanga Agüero ba mbote ebele. Merci bandeko onyoso bopesa gibiso confiance émission kwa lelo quartier 5. Ngana bino tokutani prochainement soki esumasi ya azongité. Restez branchés sur Congo Winner Télévision. Merci.